émission tout le Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata ingela omabota mabino bandeko na lakana bino ete maimanso makoleka na République démocratique du Congo na kozanga kate koyebisa na bino kasi lelo bandeko boko mona bino moko océan azaye moko te toza penza na mopanzi sango résistant lolenge bino kolobaka na lokote ya français oyo penza ali mobunde ya ekolo Congo alobi ye il faut asikola ekolo waye kasi ngala ko ekolo balesika na ete ba programme Angola no bondi ya botar de bonoite na hernie ce monsieur ko comme la ville ba femme capable la reine queen Olga Lompinga na mokita no Florence Fatondo Bido Innocence Boli Potiolo pourquoi pas Paulina bolanda penza invité la biso pona yebi bino nyonso la mikili ya bapa bisiko bolanda kosea bozwaina mbote mwana mboka na pesa mbote na pesa ya mbote na ba deko nyonso ba abonné na yo mbote na ba deko nyonso bazo ko bunda pona ko sikola mboka na biso démocratique mbote na ba ndeko baza na bopito ba ndeko baza ba victime et ba crime au Joseph Kabila Chilombo Azara Soubiro Paul Kagame Moïse Katumbi Vital Kamerhe et tous les criminels congolais oyo bazo ko sala pona ko faire chier ba congolais na kati mboka na bango ingeta nous y arrivons ingeta li passa na ngai vraiment ino ya CNT live pourquoi pas yo honorable Gino na États-Unis d'Amérique mwana mboka wana kanda pesa na okombola oko ngana yebe bato bebe ba yebe kasi pesa na okombola bon Naza Elominanga déjà kombolanga Elominanga déjà publicité parce que Naza lisusu je n'ai plus rien à prouver Naza moto na ko se planter pas na bino na pas bandeko bazo na biso mais ba o bazui occasion komona ngana mukala le komona nga dosta nazali moko ba badisa na kati ko Congo démocratique moko ba bundeli mboka mais na séparation de benga dosta journaliste patriote et résistant Naza fier ya ko benga na kombo ana journaliste patriote et résistant Ingeta journaliste patriote et résistant penza tozana edosta mona mboka lelo tozali kolobela mbanda te kasi lelo tozali kolobela mona mboka Boshab na boteki mboka la biso depuis le 27 juillet 2010 na ebite webi penza sango malamu bon vraiment malamu c'est trop fort. Mais en tant que on peut dire ça, on peut avoir la recherche tout ça là parce que tout ce qui est caché dans la Bible au bâti sur batanga. Verset biblique mon lobby, ce qui est caché est pour Dieu, mais tout ce qui est révélé est pour les hommes. Donc, eux ils a caché, ils a nzambe. Mais tant que vous avez l'école pour mettre tant la récitation mon bobo barba, fouiller, bêcher. Ne laissez nulle part où la mer ne passe et repasse. C'est-à-dire que ceux qui n'ont fouillé n'a pas eu un journaliste d'investigation. N'a eu via Vital Kamerhe, il y a Moïse Katumbi. Kamerhe est un Burundais, mais c'est Burundais, il y a Okoma, Azan souhait Okoma un jour président de la République démocratique du Congo. Soriano, Moshe dit Moïse Katumbi, un juif zambé italien. Il aspire de devenir un jour le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est Chilombo, fils biologique de M. Etienne Tshisekedi Lumumba, l'ami intime à Maréchal Mobutu. Et un des criminels congolais, Aboma, martyr de l'indépendance, et Aboma Kasavubu, Aboma Lumumba, a accompagné Mobutu à celle-ci, Mobutu est rebelle. Mais Azara Soubiro, président étudiant rwandais, na Universal Lubumbashi à l'époque. Aujourd'hui, Congolais, vice-président de la République démocratique du Congo, ministre de découpage et de décentralisation nationale, le ministre de la justice na RDC. Mais c'est Bizimakara, président étudiant rwandais en Afrique du Sud. À Congo, à un moment donné, Congolais, ministre des Affaires étrangères, machin. Donc, Nathalie Marambo, nous sommes un moment comme Kobani Sanga. Ils ont né comme Kobani Sanga. Ni nous avons parce qu'il y a nos frères congolais, bandeko biso ba congolais, bazo contribuer pour na malheur qu'on nous fondre mboka na biso Congo démocratique. C'est une question que poser pour na revenir nango et c'est le 27 juillet 2010. Paul Kagame na complicité na Joseph Kabila. Kabila na mission na ye ya ko morceler mboka na biso qui n'est pas papa. Na mission na ya ko teka ba parti musu ya Congo donc parti est au Togo to bundela les jours comme la nuit
il a fallu utiliser des Congolais, nos frères Congolais de souche, pour que bah concrétiser un mot. Architecte, il y a dossier comme on a eu Évariste Bouchard. Évariste Bouchard, il était accompagné de Marcel Chichamo, Vital Kamere, Bati Lukwebo surtout. Oh, bazo distraire biso babi que nous na baswani n'importe quoi. Comme on est sur Antoine Gonda, azana kata dossier wana, baza ba congolais belé ba congolais de souche. Oyo, ba kende ko signer ba corps na ba rwandais et puis ba signer ba notable congolais. Donc ba signer ba corps wana na ba rwandais que bazo soit partie est bazo pesa ba mo na ba oui, na ba notable congolais y compris ba chef coutumier. Oyo bandima ki corruption. Mais boye baka maboko na bino tambo ndiko za mbonga mabe maboko na bino etoni na makila bokozanga mutu akosunga bino peuple congolais accorder bino plutôt pardonner et puis on bénéficiera jamais na pardon peuple congolais parti est lelo nazo confirmer que parti est lelo si tozo bunda to récupérer yango parti SCC Kenda depuis 2000 parti SCC Kenda na tuko landa papa no Rwanda avant-hier auto sala message mo waka fuka fa bike mboka na biso za na mboka babaya bitumba toza nango eza ya koluka ko empêcher bango te bazo mboka na biso mais plus tard on doit récupérer yango parce que eza déjà na mboka babaya depuis 2000 donc eza na mo asolo banda kala mais les solo tozo beta contrat wana ba corps na ba signer en 2010 mais plus loin ba signer ba corps ya secret après avoir signé ba corps ko signer ba corps wana ba ko signer ba corps à secret donc moi fidélité moi secret moi discrétion que bakolobaka yango jamais yango bomona lelo bokamwao qui Évariste Bochab président de l'Assemblée nationale. Oui. Évariste Bochab ministre de l'Intérieur. Mais si on t'allie plus loin, comment c'est possible que ils ont vendu notre pays. Ndeko Bati Lukwebo, il a beaucoup d'argent. Mbomo Oiba Bati Lukwebo Azuana, ils ont bon à cause de 50 compagnies. Et on a pu mon amboka, paiement en moi qui est pour ma pédale. Toko sur la pédale comme on peut comme on va bande ko balanzi. Bolanzi pela mon amboka pour avoir kanda. Avoir kanda pour ezali mboka na ye. Nde makamboka na linga poto didi siko pa balene. Toko te na siko c'est du Congo. Nande ko nga poto ba malama. Boni boko sa peuple congolais. Boni peuple congolais en abolema yango émission bino éveil conscience éveil patriotique yango yepoto kabali solo maman nanga Séraphine Luka bokile lokone femme P4 isa encore il plus 49 bokile lokone et femme P4 qui l'amène bolanda biso na bokebi makambo to koloba to ko sala kango pambate ba via bato eko kufa ba viole ba nini boyoka sekele mboka eteka bauta kala tango yoso kanisake ozana kati ya bombute oso kote yango Boshabe ateka pe Boshabe oyo boyebike abongisa mobeko likonzi ya mboka pona Joseph Kabila Kabange ndongo ni mikolo mizali ko yaba kufuta epo dossier onde etombo milisusu mona mboka kasi na kolobaka na likamvoma ya le 27 juillet 2010 na bato nyoso yotangi kombwana siko nini yoko yebisa na peuple na opambate outi ko anticiper awa mikolo me outi ko leka bato bakumisi baati ya bakongolais bakumisi baati balobi baati asali malamu baati ko dévaler Joseph Kabila Kabange po baati bafuti mbongo na baméricain nino ko yebisa peuple congolais na kotanga ka mokanda o eteka Congo na 2010 Megana posonge la question explicitement là na lobi boye baati na moi théâtre na ba to ko sana Kabila ba peuple congolais bakumisi baati balobi baati ba américain ba pesi mbongo bakofuta ye ba pesi ba promesse belé po ateka Joseph Kabila Kabange yango na ina tunayo Poliano la pena peuple na kotanga ka mokanda oyo baati azali signataire ya koteka Congo depuis 2010 est-ce que baati penza congolais ko betela maboko bon parfois j'ai de larmes aux yeux monter mon réseau saigné sona ko mamba Congo ngana zinazaka la mawate et ça la ngama mawate mais c'est plus ça ngasko kande matsanga kana na ba eloko moko jour oyo maboko na yo simba revolver jour maboko na yo simba revolver ponga masasi kozona ngati mais batunga na ko attaquer na roboma bango oyebi ke ba militaire na biso nazo répondre à la question na benga lingaka na pese exemple moko bopo et pese nga souffle pour de ko ba comprendre ba militaire na biso bazana na salaire ya $60 $60 équivalent à 100 000 francs congolais ba blessé de guerre bazana na salaire ya $35 équivalent à 58 000 francs congolais. Est-ce que tu peux t'imaginer que ndeko oya ke na fond ko défendre mboka wala taka ala paranda ike
nga na boa pour nekolo ndeko oyo alapi ndai alobi ke non na kati ya la police ya ako travailler pour na sécuriser population na biloko na ye mais ndeko wana bazofute salaire ya vache maigre mais député national aza na salaire ya 13 000 $. Mais on ba député balina olala ba aventureux balina olala na cour constitutionnelle bazo brosser ba olia madesu na fufu na cour constitutionnelle balala ile 13 000 $. Sikoyo soko tali na sima na bango baza na ba 100 000 $, 100 000 francs congolais, donc 60 $ au king et 13 000 $. Il y a un senga là-bas, papa n'a pas de mwana na bino, n'a pas mwana soda, n'a pas na kamba ya ding. Tata n'a pas son âme, Asali Moussa a servi Mboko pendant 43 ans si je ne me trompe pas. Ce sont des gens oyo, ba bunda qui pour l'intérêt à Mboka o, ba servir l'État congolais, mais ba fouti ba on a monnaie de singe. Ba kundi tata n'a na nyongo. Na zolo ba likambo ba kundi tata dosta na nyongo. Bakoundé na nyongo, toqué na direction générale de la police. Parce qu'elle travaille à un moment donné dans compte de la police, avec un magistrat de la parc à Chicago. Toqué, papa Koufi, toqué, vous sa rapport, tout ça, va passer, bassin, si vous avez défilé, tout ça, le document, tout est côté. Si vous avez bien avisé photo qui vous a moyen, na compte ça, là, vous avez bien avisé que on a bon gâteau s'organiser. Tokunda papa, tout ça, là, bon rapport, comme ça, on va foutre la facture en Afrique. C'est pas foutu? N'importe quoi. Parce que c'est pas foutu. Mais ça, la réponse à ça, hauteur. Tata botinga beaucoup ndena nyo. Vous croyez que ngana beaucoup applaudir le kwana. Ça n'a pas de sens. Bandeko ba soda, ba officier nyonso o bazana kata FARDC. Ba officier nyonso bazana kata la police. Bana ba soda, basi ba soda. To défendre patrie na biso. Ngai naza victime tata o ngaba kundena nyo. Bongo ya bango. Bino soda ozola nanga na ebike. Si on comprend le discours, on a un bé, on a un bé. Mais si on a un bé, c'est un problème. Mais nous avons ça, yo, pour pas qu'on ait un numéroté. C'est ça. Nous avons ça, moi, si maman est soda, moi, c'est soda, moi, c'est soda. Nous avons ça, c'est bien pour mon bal, on a tata, on va qu'on ait un numéroté. Pour défendre l'intérêt de mon quand tu as parlé de Lukwebo, pour répondre à la question, Bati Lukwebo, c'est un kabiliste. Naturellement, Aza, kabiliste d'origine, naturalisé kabiliste. Si on va avoir un dernier bateau, ça la pâte Kamakila. D'accord, secret. En 2010, M. Vital Kamerhe est burundais. Aotalanga. Vital Kamerhe est un immoral, mais c'est un immoral. Otale ba lèvre ne kaoka. Na yebite soki amela diamba, na yebite soki amela masanga makasi pe ndenge nini. Mais c'est irresponsable. Na ba boîte de nuit au mona ye. Na ba basi abatu au mona ye. Vraiment. Beaucoup ba détournement ba fond, détournement plutôt ba fond au mona ye. Motema mabe, risé serpent. Vital Kamerhe. Même d'après Félix Post. Après ça, il y a Vital Kamerhe en 2010, quand il a fait une mission, il a dit comment opposant à rentrer au fort. Kende troublé bango. Kende kaka au diminuer taux, donc au diminuer pourcentage il y a adversaire nanga. A éviter opposition, tu es suite. Moïse Katumbi également a évolué en 2000, si je ne me trompe pas, pression des banana 2014-2015. Moïse Katumbi a évolué entre guillemets opposant. La salle G7. Moïse Katumbi a évolué G7 dit ensemble. Mais si on l'a dit combat Moïse Katumbi, est-ce que réellement Katumbi n'a pas de problème? Katumbi n'a José Kabila gagne, hein? Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais pour ton information, Bandeko Balanda TV, Bayebi que Moïse Katumbi n'a pas des preuves. Moïse Katumbi a parmi Bassasé à musée Laurent Désiré Kabila. Donc il dit qu'à peine Bassasé à Kanaka, na autant la date les 16 pour Moussa pour faire les 16 bon bomara les 16 yo asasa musée na yebio je vous promets que na kotanga kombo na yo na kotanga kombo na yo tout ce que les gens disent tout bas sikoyo Bassasé o dit qu'à peine colonel mon colonel mes respects o akangaka jour avant les 16 mais na kopesa date un peu plus tard avant les 16 Bassasé o akangaka na Moïse Katumbi Bache oui, bache batusu na bamisu bache bango na GLM, bamisu bache bango na casier judiciaire, judiciaire. Et tant que vous faites Joseph Kabila, na ebonga wana na ebiso basinga conseil pas dostaye, so basinga ka mama la reine, so basinga peuple congolais, bazu Kabila, ba fandise na kitona yebite, na nyamvuta kabino na tinda kabino mboka ngoza ya Kabila. Quelqu'un qui est venu dans les sacs de l'AFDEL sans passeport, sans visa. Ayeka kabona saka afdel na babota mai 3 ans de président de la République biso ba auto ki na makolo kamba da dignité université de Kinshasa na lugana ba kokoma na ba koloba na za connaissance intellectuelle biso ba oyo donc to benga Kabila Rais biso ba oba dosta to benga Rais ngala benga Rais abi mise ba bia ko ma mo ke deto so ke dosta répondre na bachi poto ke na 2010 parce que yango sikondo na na opesa ba exemple on peut pas comprendre Bati Lukwebo rôle ni nazo jouer pe risque ni ba tie na place yena Joseph Kabila.
tant que Kabila va faire une place sur l'année, Moïse Katumbi a tenu pour exil na Rwanda. J'ai un document signé colonel Edi Kapen. À lobby na document la prochainement na opinion mon émission lobby qui où sont les assassins que moi j'avais arrêtés après l'assassinat plutôt de Finesse et Musée Laurent Désiré Kabila. Qui les avait libérés et puis Botia Bango Wapi. Bozo misa basasena awa ngana samana bango asenga procès public. Lelo dit Kabila n'a senga procès public. Mais pour vous dire que Moïse Katumbi n'a jamais été l'ennemi de Kabila, na ba lobby na bango, il y a un milliardaire. Bazo kutana, ba coopérer na bango la théâtre basala. Moïse Katumbi a ko ça la tentative ya coup d'état. Kabila akangi ba mercenaires américains. Tant ba osamisa Moïse Katumbi boye ba membre ya mazeba ba supporter mazebe baye ba chimo makelele ba beti ba gaz lacrymogène. Moïse Katumbi kotier a sali semblant au la crise ba bio non botinda qui construire un hélico étranger après à Rosonga bon to sambisa aventure de n'importe quoi ndenge mona ba ti lukwebo ba ti luko ba komi ministre na Kabila ba ti luko ba komi ceux qui député na Kabila ba ti luko ba komi millionnaire na Kabila avec 50 compagnies na toujours na Joseph Kabila lelo ba kabone na ndenge pour vous dire quoi Martin Fayulu m'a dit président élu n'avait échéance le 30 décembre 2018 Azo réclamé vérité des urnes. Mais quand Azo Senga Martin Fayulu a dit que le combat vérité des urnes, à ça la plutôt combat la libération en Mboka. Pour Mboka c'est la carte occupation. Joseph oui parce que Mboka n'a pas une occupation. Joseph Kabila c'est quoi tala le bique non ah le rôle ngana no maki Tshilombo vice-président de la République. Tshilombo Phoenix vice-président de la République. Le gars no maki Fayulu le gars ça la pression. Président T'es Aza vice-président. Président de la République. N'a pas démontré. Démontrer non prenez Bagaza vice-président. Super, moi que j'allais superviser le pas à Paul Kagame, président rwandais. Pour l'accord il y a 2010. Voilà, par rapport à l'accord rwandais. Président de la République démocratique du Congo, comme on est Joseph Kabila. Non, parce que déjà, parce que c'est des pouvoirs. Puis surtout tout à l'heure, il y a des boni. Na fungola mpoka. Fungola non mpoka toi. Ndeko na biso fils Mukoko, c'est notre frère congolais. Ça un vrai rêveur. Leki na télévision avec une presse. On est tinga na osenga bandeko bapatisango, so bolingo ki couvrir ba manifestation sous la rapide. Vraiment. Ngai do sana bozo caméra na fils Mukoko na table. N'importe quoi. Fingi Kabila. Bake parler du peuple babami mabanga. Oh tolingi mariage dans le sud de FCC cash. Mais bande quoi bere rouge pas bimi. Ba démontrer bango il y a des preuves aujourd'hui ba bi que non. Botu na président na bino Nani a gagné qui n'a pas l'élection à celle qui y est Chadar Ina Fayulu. Bon. Ceux qui vont continuer à manquer Kabila respect, tous ceux qui ont des constitutionnels, il y a une erreur matérielle. Va revoir le dossier et puis va payer ça. Vérité des urnes, va plus la vérité des urnes qui avaient rapporté les élections. Olenganko Isiko, Ezaki Bongote. Raïs Asilika, Raïs Nabon, Hippolyte Kana me dit Joseph Kabila. Asilika qui. Tant Asilika a béni Félix a dit messieurs, yo comment ça kananga. On est là le moment na musala. Ba moko lenga ko habiter vieux pour benga vieux. Habiter vieux tchana. On est encore benga vieux. Voilà moi. Félix a benga nani Hippolyte Kana me vieux. Ah. Alors que mon vieux tchana c'est naza petit na yo tika ngama na sisa le Cameroun. C'est comme ça que Félix a benga olenga ko. Je n'arrive pas à maîtriser. Félix, Félix vient à Kabila. Azana complexe et infériorité, les gars, les chefs de Joseph Kabila. C'est comme ça qu'Aben Agaï vient. Aben Agaï chef. Mon président. Et pour preuve, Bande Kwaï de Pes, Babimi, le bossa parler du peuple, Babi, Mabanga, Tolini, mariage au Tebo Kabona. Mais, Bilo Bozo Senga Félix Kabwana Kabila, Félix Azio a vu à Tanzanie. Hommage à Joseph, au président Joseph Kabila. Mais dans la vidéo, dans le bureau, si on a combien Ndeko Oyo, Tshilombo, a ça la déclaration le bique non à côté de la coalition, où vous êtes na Kabila. Il na monsieur Kabila, bon, vous êtes président de la République. Mais les lois, comment vous se soumettre? Comment? Bonjour, vieux. Bonjour, mon Konzi. Bonjour mon président, son excellence monsieur le président Joseph Kabila Kabal. Ça c'est Félix. C'est quoi par la nuit le Congolais c'est nos peuple congolais au bazar naïf ti le longa bakabas moto na bango na mailete. Et là on arrive ce peuple congolais ezaka ke botika ko rêver ba ti lukobo Kabila Tamatali démarche ya vérité des urnes ya Fayulu na 80 millions de Congolais na simanaye atali faiblesse ya IDPS na Félix na FCC alobité photo lukato créer force moko boyo opposition. Loko la vie du moko ezawana. Donc créer force pour Moïse Katumbi qui a une idée à ça l'opposition. Massa Kabila, Massa Félix, à ça l'opposition. Aïe Boye, bah Congolais bah téléménier.
Bemba pas un discours moro boyono, la bonne gouvernance, tout ça, opposition républicaine, ba congolais ba télémélier. Ba bamba qui mabanga, net sur l'anda qui n'a s'intéresse. Ba bamba mabanga. C'est comme ça que alias Joseph Kabila a créé opposition à Bimse Libino Baatuko. Bah ça il semble n'était pas soigné pas soigné. Donc tout ce que Baatuko le on va dire à 800 000 ba futa bango. Mais c'est ça. C'est ça. Quand même pas pour la mode. Moi je m'en fous des homoni ba ressentir un bon moment un jour. Congo za yo, Congo za na, Congo za ba patriote. Congo za biso ba autres en souci à qu'on libérer un jour mboka na biso. Maman, il y a des gens qui souffrent. Natambo le on a vu la Kinshasa, na la kinakata mutuka. Na otala ngeba ndeko natambo na kata sikida marché sikida na tali salité ba oteka matungulu tomate légumes machin likolo poto poto naza na kata mutuka nazo ko observer ba mama basali boye ba mama ba oteka ba na marchandise ba exposer mutuka so mbaza na ba chek boko le tamasu boye kaka mama ja wabozoka sikoyo batu nyonso ba na marchandise bazoteka baye ba exposer pour bateka nani musoteki parce que yo banda koteka tema ko banda koteka bien ngai musale za ete na bita ngabe no kama capitaine na koteka ngabe na ndi koteka oh na osomba pa nao sikoyo ngabe na osomba pa nao na yesi ko ngabe na ndi koteka nani na osomba sikoyo tu es biso to sali boy ce qu'on a ba salaire ba fonctionnaire à l'état ba fallait ya ba salaire plutôt ya vache maigre lelo résultat ya jamais été tu ko bima 31%. Maman 68%, 72%. Mais bazui pété. Voilà ma pourcentage de ça qui a le coup. Bala baleli. Sikoyo, un pas en arrière. Nabosa na néana mais on revenir na au moins na Joseph Kabila Sifa. Azwa 99%. Nazala la conférence de presse ya Maker, ministre à EPSP. Ngado sta na poser une question. Voudriez-vous, monsieur le ministre, voudriez-vous nous démontrer comment cette fille a réussi le pourcentage en question. Il était en difficulté, il a redémontré que la fille avait réussi 99%. Et ça, il n'a pas si na hôtel na bike le biso to souffrant na bachik hein. To biso to présenter to zala j'ai compté pas 62 mais parmi biso na période du wana ils avaient école monsieur salaka néa mais parmi biso na 62 élèves il y a une promotion na biso na école on a zalaki to zaka la 22. Les restes c'est bazouaka mais les examen était au monde tout le monde bazo sur na bango pourquoi parce que chance est logo pas chance est logo pas puis tala école oyo école au monde école privée agréée ba pesi ba on maintenant numéro et agrément école privée agréée mais t'as la condition ba autant normalement ba deux répondre à critères Congo ils a recouffa pourquoi Congo est coufi occupation rwandaise au exibition pour un otage Kabila n'a pas étudié Chilombo n'a pas étudié ils n'ont pas étudié les deux mais ba pesi ba ambassade na sommet à l'état neti Chilombo Kabila sala qui stage naé na sommet à l'état Kabila na vie naé azalaka soda chauffeur taxi soldat na Tanzanie na Rwanda aye awa président bapeza yana no fonction oyo tata nanga po asala ba classe belé na kati ya armée atikala jamais ko sala la fonction wana aluka mo mazoka ya moté azaka na sima bato bazalaka na fonction wana chef d'état-major ya force terrestre c'est qu'on est tous allés à papa nangai bato wana nyos bocha o c'est quoi bazo c'est la fonction karaté pour akende ko achever musani wasaki na Rwanda c'est quoi bande ko na biso na est ba congolais bato moni vitel caméra za na kati to tangi bazu déjà bato nyonso ya Congo parce que bateki déjà parti à Sud Kivu kuna ndenge tozo bunda boye occupation et yesu makasi et puis Félix a aussi toi lobi ambassade ya Rwanda ezo na Congo nini yozo bon et là on commence à monter parce que na au botola nga maloba na ngana chité pour dire que Kabila sala qui stage na sommet à l'état yango azumboka apesi na Rwanda Félix a concrétisé l'accord Rwanda, il n'y a pas eu la stage nationale. Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas de l'expérience professionnelle, quelqu'un qui n'a pas travaillé dans sa vie politiquement, dans l'expérience pour côté, a eu la stage nationale. L'État peut tous les résultats. Pour répondre à ce qu'on a question, qu'on se le dise, c'est ça l'emboka papa. C'est qu'on dit que ça la poto l'ongolango. Justement, on a le Paul Kagame a été timidement avant. Paul Kagame soka yo mona tamusa yaki na butu James Kabarebe wa yaki na butu ba officier rwandais bando wa tamusa na butu baza na Goma obe baye na hôtel du Fleuve ba kinga kati ba kena bango ba ça tamusa 2 semaines ba le kana RTNCT mais le comme officiel chose grave matanga na bango ba tchaka na stade wana na ba beta ni solande parce que pesa makanda na tala ka famille mamba obi ya kufela tata obi ba choc ndenge zalaka na koti na ngana to tukuta na biso zoka paswa
estomac. Estomac, donc tension, estomac, donc pas moyen. Depuis tata koufa, tata abotanga koufa, donc nazo ko se ressaisir toujours. Si quoi tata nanga koufi, akufi azaki malade. Abeli, bon, Nzamba permettre na ndenge na ye. Mais Mamba Kimba et les autres, babela quitté, babomi bango, mutaboma bango Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Azo expliquer biso na vidéo la bi que non comment organiser un procès wana, pourquoi il faut condamner bango et pourquoi il faut prendre bango devant 20 000 personnes na Pongabi. Sikoyo to fani boto ota la tata na biso mbon santé la muki na to maké musala to ba ote bakangi lobi ote bazo prendre bango. Donc yo vraiment yo ota la tata na bino ba prendre et les kana RTNC télé à l'époque. Maman, ça fait très mal, c'est criel. Hein? Et mon ton a l'élo père et la démocratie. Mon ton a l'élo démocrate. La démocratie. Selon Bamo. Socialiste, démocrate, ainsi de suite. Maintenant, il y a un Singapour congolais. C'est du bandégonabis à Est. Pourquoi il faut. Bon, bandégonabis à Est, il y a Ouest. Pourquoi il faut démérer pour évoluer dans le parti politique? Pendant que. Dans le monde entier, dans la grande puissance des États-Unis, selon la réalité, les États-Unis sont un grand pays. Bazan a 100 partis politiques. Bazan a mission en Brazzaville, pas Papa Dengues. Bazan a 50 partis politiques. Chez nous, ici en RDC, nous en avons 751 partis politiques. Nico Maïngé n'est pas tout ça la parti politique. Ils ont nous agréé. Mais ceux qui vont agréer, il y a 752 partis politiques. Parce que les partis politiques, ils ont une mission, ils ont un objectif, il y a pour conquérir le pouvoir. Si pour conquérir le pouvoir, il faut préparer la population. Souvent, souverain premier, qui n'a pas urne pour voter, non. Mais, moi, on a examen des tests, ceux qui s'étendent pour ça. Il y a une nationale à RDC. Il y a des bouts, Congolais, à ceux qui vont à point. Mais ceux qui ont continué, n'importe quoi. Vous comprenez? Si vous avez un parti politique, il y a quoi enseigner la population. À l'époque, non, la jeunesse zaïroise, ils ont rassuré à venir et à lobby. Mobutu, il y a un mouvement populaire de la révolution. Il y a un Julien Père, il y a jeunesse, il y a un mouvement populaire de la révolution. Au moins, il y a jeunesse, il y a pionniers, des scouts, tout ça. Vous avez période de vacances, au moment où ils ont enseigné la culture générale, parce qu'on organise la retraite, l'excursion, tout ça, il y a l'aventure, il y a Bouzo Baté, il y a Milan Baté, mais ils ont préparé Bana, l'élite, il y a lobby. Lélo, qu'est-ce que Kabila? Vous avez chance à la DI? DI? Parti à ma maman, les femmes au poste de commande, vous avez chance à la DI? Nous avons chance à Okene, vous n'êtes pas ce qu'on a soutenu dans la partie politique. Nous avons travaillé dans la politicien, Naza. Journaliste, ça fait 14 ans. On sera parti politique à maman dans la République démocratique du Congo, bien à Zaïre. Tenayo qui a noté, mais il y a quelques mamans au bazar na parti na bango, bazar na parti na bonne maman Jessie Kasavubu, asa na parti politique na maman Tuzo Mbombo, asa na parti politique na na zembeza pe na maman Mususu. Ba maman bazar na parti politique na bola mibali, mais so monika ba maman na ba maman. C'est ce que j'ai dit. Ba maman o ba bimisa mitu natangi maman Tuzo Mbombo natangi El Bazaiba natangi qui maman Jessie Kasavubu bazar na parti politique na bango. Mais parti oyo rien que le maman de exacté. Parti politique il y a F Bazaiba, azaki na parti politique ya Imogote, azaki moi ça ça azaki na deux passes, azaki na MLC. Maman nani Justine, azaki na parti na Imoko, maman nani Douze Ambo azaki na impère. Atika na ayende ko tsala siko. Mais wana siko deux yi ya ba maman ya ba maman. Aussi au comment no yokango to no yoka. Non nazo kazo amona, on te nazo ko kazo ya ko fréquenter ba moté. Bon vraiment invité parce que ngamo kona no mokambila kati ya dei nakobengisa na kotala biso ba mama Congo fonga moko nazo sia de la presse mobile ko Congo parti politique la biso dei oye possible la République démocratique du Congo tozaka ba mama nakobenga moko mususu oya kala. Bon, on a pas encouragé qu'à prendre l'initiative, mais il faut beaucoup réfléchir avant de faire le chari. Dans le peuple congolais, bon renoncer à la partie politique. La partie politique, on yebi, parti politique, le rôle IDPS. Qu'est-ce que l'IDPS a apporté dans notre pays? Parti politique, le rôle INC. Mon colo parti politique, c'est un Burundais, un voleur, un irresponsable, un ivrogne, un monsieur immoral. Parti à Mokia, comme on a parti à Mokia Kiminga. Donc, moi, un autre aventurier. Donc, on a Jean-Claude Mvouemba. On a mon Congo ressortissant à Bakongo. On a né Congo. Mais si on a Kassangoul, ici, électeur de base, il y a Jean-Claude Mvouemba. À ta dispensaire, ils ont à ça, là, pour la base. Moi, pharmacie, moi, je suis moins cher pour ce que je suis. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Moussala n'a pas de
tant que bino besoin de problème besoin de la population ngaba valider ngai na cour constitutionnelle boa ko soutenir ngai na ba marche tant ba soutenir na ba marche ozongi kuna Mike Mukebai na tanga kombo na ye Mike Mukebai ba ndeko na biso bazokufa na minembo oyi mongole kana minembo mama na minembo kuna azara sur bewa place ba introniser grand frère na ya Rwandais chef coutumier donc chef coutumier ba ezeloko o ba héritaka yango mais oya biso na ko komi kino ba komi ko introdon ba zumutu lokola ba baptiser yo komi chef coutumier donc ce que c'est un sujet congolais, tout RDCien, on allait encore comprendre. Mais un sujet rwandais, grand frère Robert Baouti Rwanda, comme c'est chef coutumier. Donc, toyebi ke okoloba tokosisa lelo mokolo moko te po tokozwa na yo penda mikolo ebele mpona moni wape na mingi ya koloba nga mpe nalingaka bongo mpo esala nga mo esengo ntango loko mpona babundela mboka kasi to sembola nano bato na makambo ezokende biso ya bosha parce que bosha bazozwa sikoyo ekolo esengeli peuple congolais ayebaka makambo oyo azali kobundela ayeba teke ezali makambo ya lokoti to nini te pamba te eyali mokanda oyo sikoyo kabila telemisi bosha na kati ya loyengo oyo asali mpo bosha akende koacheve ngo mpo koma na suka nalingi mpenza tosembola nano wana pamba te toyebi mabe ya bango nyonso kasi tosembola na baterre oyo bazali koya kotombe peuple congolais po ete soki tosimbi yango tokoloba po ete koloba to ya lamuka balali po ete makambo oyo esengelaki bato ya lamuka mpe batombola yango liso makasi kasi bango mpe bakenda kopanza sikoyo nini mpenza okoki koloba nao na boshape parce que baza bacongolais bosha baza congolais bacha aza congolais aza wana na kati bandeko mosusu bazali baza kati atako burundi bavital camere bazali kasi boni bango nyonso bacongolais bazokende kolembolaka lembo Joseph Kabila Kabangi mpona nini biso tokoki kosangana bango te lokola mpe baza lokosa mbongo tonde bakopesa bango mbongo kasi toluka makasi ya kobengana Kabila bongo biso moto ya kobongisa mboka tokoki koyoka na bango te eza pratiquement impossible lelo neti nga dosta napesa bacongolais conseil basoutenir Félix. C'est pratiquement impossible. Il y a un azolo parce que le but que notre benga na Kabila. Donc Kabila ne travaille pas seul. Kabila a accompagné les Congolais. Baza accompagné Félix était un Congolais. Ce qui Félix est vice-président de la République des Kabinets. Il est accompagné par des étrangers, soutenu par Kagame. Vous comprenez? Et là, ça là, pas Congolais Ezali. D'abord, mais c'est vrai, c'est Bochab. Hormis Bakor, Oyo Kenda Rosine, Monsieur Kabila na Kagame Bapesayo. Il y a encore Oyo Signaki le 27 juillet 2010. Oyebi Kobomaka, Obomisaka, maître Mimi Arthur, cabinet n'a avocat Zalaka, na immeuble de Forescom na deuxième niveau. Obomisaye, accident makasi sele magawana, et Zalaka ba jenayo, le lot procès wana et soukaka gaboy parce que bon, famille Mimi et Bundaki na Joseph Kabila na famille à Kabila. Oboma na Joseph Kabila, au sali ba peinture na yo ba perdra. Famille va perdre icône, famille va perdre les kunzi, famille va perdre monto abanda osunga bango. Famille tika la karabo donc bande konaye na bana oya botaki na la veuve atika la karabo. Mais eloko na osenga pa ba congolais, batuka ba bochab ba ko bénéficier na pardon na bisoté. Batuka ba baati lukwebo. C'est un criminel, un aventurier, un voleur, un pilleur, un distrait, un rêveur. Baati lukwebo Joseph Kabila zo rendre fort. Azo comme ça opposant mais azo travailler pour na Kabila mais travailler pour na Congo. Mais est-ce que tu bazo yebango na lamuka pe bazo ba ki ba opposant là moni ba politicien congolais nyonso à l'exception de personne na Martin Fayulu baebi les vrais problèmes à RDC les élections té les alliés crise financière té les alliés problèmes matériels té les alliés spirituels té mais problèmes à RDC les alliés occupation autres commettre Mouzel aura des Kabila yela biso ba Rwanda yela biso problème akufa akenda sikoyo pour nini biso to kwa osangana te à l'époque boké na San City bo signé bako Kabila Koufi na janvier 2001 mais na 2003 bino na San City bo signé bako na Moïse na Rogabo bo signé bako na Azaras Roberwa oyo ayaka na saka Afdel na 98 ba congolais ba bengani lokola rwandais accueilli asali RCD Goma accompagné donc azali na Banyarugabo na kati ba bizimakara y compris des Congolais à l'intérieur ba Congolais ba nani ba Roger Lumbala ba qui comment nani ba Thomas Luaka bazaki na kati ba accompagné rwandais pona ko bomba ba Congolais à l'état de bombarder avion comme toute l'histoire na 1998 mais là on peut ça nini na yeko na ba n'importe quoi yango tozolo ba isa ba bêtises isa ba anti-valeur sikoyo lelo boké na San City na 2003 boké ko signer ba corps tout bien à San City. Oui, bien en Afrique du Sud, on a visité
Sun City na koma ki na kati ya libanga wana na tale na mike non histoire ya RDC, histoire politique ya RDC et salimaki awa. Est-ce que la constitution au Kabila promulgaki un certain 28 février 2006, si je ne me trompe pas, 28 février 2006. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais toujours souffrent d'un problème d'occupation, mais Jean-Pierre Bemba, Zaïd Ngoma, Abdoulaye Ndomba, c'est Etienne Tshisekedi qui signé l'accord à Sun City, na Azarès Rougo au PCP, fonction au PCP, sécurité na défense ya RDC un Rwandais. Les leçons on a vu ces années. Donc les Congolais tout fongola misou alternative les alliés comme manko ceux qui sont le mouvement populaire. Ceux qui sont le mouvement populaire, alors tu sais na ba soda. Na landi discours à maman océan na landi et là comme attirer attention nanga azo interpeller basi ya ba soda. Azo interpeller bana ya ba soda. Bo pesa batata na bino conseil. Bakene na fronté bakene na bandeko na bamote botika ba mai mai basala musalo bazo salana s'ils sont dans les bons réellement nzamba bakoko na nzamba lola à soutenir bino à protéger bino ingeta tina suka soki eza ya soloté nzamba va confondre bino mais nga nazo ko croire na ba valeur donc maman c'est ya lobi ki nanga la compagnie ka discours maman c'est ya phrase ne s'appelle singa makasi ba maman basi ba soda bana basoda pour pekisa batata na bino bazo kende kuna na front avec quel salaire bon réfléchir quand on va passer munduki ozo kengela Joseph Kabila bo Kabila quel salaire 685 000 $, s'il vous plaît salaire à Joseph Kabila toi avec tes 60 $, ozo kengela 680 000 $. Donc 680 000 $, mais au changer vie nao non seulement yo mais on fout à fonctionnaire à l'état même pendant 5 ans. Na salaire au bas on a même pendant 5 ans autant ça même étudiant les lotas les sécurités et doit connaître na mboka na biso na kishasa awa criminalité batem lisu makasi ba connait mboka ba yebe ba lo bani ba lo belo côté peuple congolais to fungola miso alternative les ali moko peuple on ne libère pas un peuple mais le peuple plutôt se libère lui-même ingeta ingeta tokomi na suka pamba te moyoki peza ke abimisi alobi océan ngaka boye bino pe bo sepeli je le qui est dit ah Anita va bien il faut que yo moto gi mapendo wa bolingo ba baxelo de la reine gi wanza molonga na sevi mo ba to bunda pona mboka la biso to longola ba complaisance de bolo bakala côté en français to longola fèche mila pepe enoki ngila bele kyo betiki le sako bokulaka tozozela yo ba mama ya dei longonya na bino pamba te ngala lobi bino bato bokosikula Congo po océan de la presse azali pende la bino toko bunda po ba mama cette fois-ci botelemo vraiment mon mboka matondo mingi pa na yo kasi to yambi ngala liboso kasi l'océan du Congo tozala bomba la. Mais est-ce que nous avons interpellé bandeko pona likamoko? Oui. Nalandi discours à papa Honoré Mbanda Nzamboko Atumba, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup attiré. À lobi boye to s'engager pour la libération en Mboka na biso. Asengi na basoda conformément à discours à maman Océa, asengi na basoda qui tango amwe konki. Alors que vous la lobide, c'est aujourd'hui ou jamais. Peuple congolais, tout tika baba. Papa lobi hein, botika baba, botika via botel, botika l'église à pasteur. Parce que kuna bogozwa elo côté, peut qu'on résoudre des problèmes mon côté, ba pasteur va travailler pour na Kabila pour na Rwandais. Et puis baba Rwanda ba osana ba zo distraire, c'est une éducation ba neza na balabala. Donc tous à conscience pour la libération mboka na biso problème mboka na biso na élection te muta ko sa binote ngala pekisa ki batu boke na ba irnete bo voter te mais où en sommes-nous? Martin Fayulu élu expérience à 2006 à Bemba 2011 à Tshisekedi lelo Martin Fayulu Mayamisu impérium souka nango ezali wapi donc seulement populaire des ali solution pour la libérer mboka na biso Congo démocratique moi mbote ko sala bien partenaire officiel légitime et agréé, il y a deux cette télévision, maman Catherine Engwanda à partir de la fin d'ici. À partir plutôt il y a États-Unis d'Amérique, n'a pas sur Mbote. Merci pour la soutien Ingeta, papa no que Dieu d'état le temps que tumba. Vraiment, Tobunda penza pour l'école na Congo. Wana lokuta mabete maloba wana ikoti pe no Océan du Congo. Tobunda ponga na bisa bilo menduki to beta. Poto ebinenge to beta kayango to beta minduki poto bengala bango nyonso bakende mingi suna lobe yate poto boyo ba mama na bino nyonso vraiment ya bino yangola la humble servante maman Adele maman Mokondi
vraiment il faut que vous montrez ta belle jolie que maman va vous aider belé. Merci mingi na kabu ya l'homme puissant avec vraiment la sima caméra l'imbattable, l'incontournable, notre cordon et aussi le Congo. Pe pour la nité montaire na biso mobali ya pembe melki vraiment eux asko la miliki. Merci mingi na chemin ngala mu memo na maele. Soda la biso ya makasi l'homme du président. Oui abattre la conseillère du Congo pourquoi pas au service de la presse congolaise la privée. Merci na papier directeur recherche stratégique. Merci na samu mo inspiré be miso banga. En tout cas, merci na Bioneso qui l'ont payé dans la South Africa. Tous les nabiso penza na l'ont payé. Pourquoi pas merveille. En tout cas, na linga kabino et songo était na kankola bomeka yoko le fokuta ko kana ndongo. To bunda peto kine. Innocence boli potuo. Bye. Ingeta. 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 Ingeta.